Abi les fois zonga. Eh. Oui. Abosana ki nini? Ils sont se préparer en 2023 parce qu'il y a des démocrates. En 2023 à déposer candidature de l'AEP à zonga comme président de la République démocratique du Congo. Parce que plainte d'ali mukuna ndenge aza koloba makambo ya contre Joseph Kabila Kabange ko importide ye ko finga ye ko loba mabe pona ye. Bazui ba kotala code pénal et lobi nini. Ezali combien d'années de prison ba ko katela likambo. Kabila Kabange azonga. Azonga yango botie Josa Malonda po Joseph Kabila azonga en 2023. Maman. Joseph Kabila Kabange et Sika Azali nzambe mutatinda ke na Kongo wa po makambo eke liboso pona nini azali mutu alingi ordre na discipline za kolora désordre na bango wana te. Correcteur News TV awande correction yaba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou la caramel check c'est pas pareil. Mbote bande connaît surtout bozi penza libaku ya kolanda Rachou la caramel balobi dans Correcteur News TV balobi awande hein et ce que côté penza dans Correcteur News TV ndozi penza ba actualité ya solo pe ba réponse ba préoccupation na bino bande ko balandinga Rachou la caramel na zana kuna bino na ko boka kambela pa na bantonyo surtout balinga ngai téléphone ngai ngoza ya ko beba bato o moté malamu simba binzambe ape asimbi moté mesi ya nzambe simbi yo ce que tindenga téléphone te mbona so ma téléphone za ka malamu merci de venir maweja d'être toujours derrière la caméra. Les lois actualité ya motu ya pendi zali ko barder kuna na kati assemblée nationale boki bongo balobi mwana mboka Obem Minaku o azalaki bongo président ya assemblée nationale les lois zali député national ya parti PPRD na ngambo ya FCCD Tolobaka ako pesa topé a soulevé mention pour la proposition de loi pour la côté la bonne Italie ba magistrat na bonne to kobeta penza lisolongo pe na moto moko ya FCC topé PPRD ba bengi na kombo ya Claude Molicho mon lambo Claude Molicho je te dis déjà bonjour bonne santé kitoko maman Rachel nangoli nzambe aza ko batela biso mais tolobi que pour la vérité to kofanda kimiate yango to le kaka toujours pour na ko rétablir vérité lokuta le kimingi na mboka na biso ngai sa nga paso na moni bato bazo kosa boye polele na moi mais il faut na zonga pour na loba vérité yango to yaka toujours pour la vérité pour na bato nyonso bazo na biso baza l'éclairer ndenge lobi campagne ya vérité penza ndenga pe na sepeli makasi po bayimboka penza balanda biso balinga penza vérité opeke masolo penza ya mwana mboka Obem Minaku peuple congolais koyoka kaka yoki projet ya loi wana peuple congolais ça s'est révolté pour les appels à compétence ya peuple te ki aya compétence ya linde na ba député oyo bazali na ngambu ya cash na bazali na ngambu ya FCC bon bazali na ngambu ya cash peuple ati bango misu abi banzima projet wana te ba voter kututé boyo ali moko ya bayi FCC oko juger ndenge nini projet wana maman Rachel Chako il faut ba congolais ba été que député nyonso azana ningisa ya kosala proposition de loi ezana kati ya mobeko likonzi ezana kati ya règlement intérieur. Donc, au cas où empêcher député te à la proposition de loi naie, ezala mabe ezala malamu asali yango, c'est à la plénière qui est souveraine d'en décider pour comment vraiment adopter et qu'il y ait un Sénat peut adopter à voter yango et qu'il n'y ait pas un mokonzi mboka président de la République asali nini a promulguer yango des commissions loi. Ce qui proposition de loi est pas à député. Ce qui projet de loi est pas à gouvernement. Il n'y a pas de problème. Et ça, nous loi et zali kaka proposition. Et comme loi ce qui me konzamboka ti linzaka. Et avant comme loi avant que me konzamboka ti mokoloto et koleka na débat na Assemblée nationale et koleka na débat na Sénat. Donc ici quand nous kuna ba député nyonso na ba sénateur nyonso ba ko enrichir yango ba ko changer yango mais même si zala qui proposition et comme nous la loi te. Donc Obem Minaku aye na loi na ye pour na ko essayer ko loi wana eza ngana lobi eza mabete. Yo ko mabete? Non. Eza mabete pour na nini? Eza kolongola indépendance ya justice. Ezali koyeba ko responsabiliser beaucoup plus ba juriste ba magistrat na biso eza la wana zala ki wapi? Maman.
ezali qui président de l'Assemblée nationale. ezali kolala kolamuka ne mutu makanisi mutu yaka ta mususu au moins rond point où les ndenge ezali et fani soki 2 3 ans 4 ans 5 ans batiaka ta on a même pas aménagé là-bas ni ata monument batia ngote ata ko aménager batia ngote mais komona mutu musu ayela bino na makanisi na moni rond point où il faut tout ça la triangle moko boeto tia monument ata ya soit ata ya Mobutu par exemple après si ningisa na ye donc obemina kwa ina proposition oyo kozala soit rejeté eza ndeko banga nde sali penzo obemina po aza député lokola bapekisaki bango bakota na kati ya Assemblée nationale dernièrement wa po basala vote ya ko sala ya ko pona participer ya comme remplacer ya Jean Kaboun ni kanda wana po lokola mibeko utengi na conseil alikiti pa na ministère intérieur batindi police et emisi ba député libanda ba député biso ko telema libanda te en tout cas je suis faut respecter biso ba député biso ba ko ba ça c'est quelle république kanda wana somo wana bolingi siko botsa justice ko maboko ba député non eza kanda te za somo wana te d'abord Patricia Seya ezala ye ezala Kabundu Kabundu bango so batya batya IDPS obemina kwa za mutu ya PPRD kanda nina kozana nango poste wana eza ya PPRD te ni ya FCC te eza ya IDPS ya cash telemisa bango libanda non aye pona omoni ye mama peut-être nanu oza victime ya justice te bato ebele eza kaka oyo ya caméra te nde po badiffuser yango na radio na télévision nde bomoni kaka non baprocès ebele ezosalema na Congo awa ezosala kisasa bato mosusu sans jour pe koleka bato mosusu babongisi bapango na bango mpona jugement ya mabe mosala mabe ya oyo ezalaki na ngonga Kabila naboyi te mama ngala nalobi sino nalobi yaka vérité sikoyo omona zuzi aza na dossier na maboko akomi kobenga justiciable na mwanganda di yaka na mbongo awa soko na mbongo te lobi nazo kata makambo non et puis batu mingi ba se plaindre ba musu ba esika ba se plaindre kate soki juge asali mutu mabe asali makambo ya mabe yozo aka ba preuve kende na conseil supérieur de la magistrature nde ba funda ka bazuzi kuna conseil supérieur de la magistrature pe pozo alikambo yo so a trancher et yaka mwa maleme po ezaka esiéger kaka une fois 2 fois par an soki ba bengi ba magistrat nyo so ate ba sali rentrée judiciaire ne ba ça a réunion à conseil supérieur de la magistrature mais ceux qui ont la responsabilité ministre de la justice avant la mise en place de la magistrat debout il y a magistrat à parquet namoni bako zonga masi mamuke so osali mbe ba pan balongoli yo poto moni awa musée Laurent Désiré Kabila longola ki 315 magistrats les akomai kaka pona musala mabe ya ba magistrat okomona mutso apesi dossier ya moto ayibi ke non mbongo ezali awa eza dossier lopango eza combien $1 million amoni famille ebongika na dossier wana mais oyebi ke likambo pe to comprendre te bato baza ko souffrir likambo oyo ya kwa projet de loi oyo mwana mboka député na biso oyo nani Daniel Saf pe alobaki tolingi tomoni lokola justice engé koma lokola dépendant juste comme indépendant il faut être indépendant biso beto kosenga projet de loi ne yawa ele kana nani na Assemblée nationale obemina ko la bimisi susu likamba magistrat sikoyo to loba nini non proposition loi obemina ko eza ko kolongola indépendance ya magistrat te mais eza ko tia bango en alerte c'est-à-dire que bazana angele comme disent les Kinois bazana angele parce que ba magistrat mingi ba to ebele ba kufa pona ba décision mauvaise décision de justice omemina kwa lali alamuki kaka lelo ndala ngi bongo lobi ngala kutana likambo la justice te ba omemina ka kutana likambo la justice pa ko banga lelo nde ba ko kanga lokola bakangi kamere ba ko bando kanga siko na mulongo moko alinga sali ko ba protéger bato nyonso batikali sima eza ko kanga kamere te proposition de loi na iko discuter na Assemblée nationale ba o ba boni keza mabe ba ko adopter yango te ba moni keza malamu ça ko banga makasi FCC azo banga loko moko te bien au contraire FCC azo salisa mokonzi ya mboka po mokonzi ya mboka a réussir mandat na ya 5 ans bato ya IDPS nde baza ko salisa nani Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te bato ya IDPS wana bazana tana cellule moko ya réflexion te po ba pese makanisi ndenge ni moko kele boso tala ndenge moko ko na passe FCC ko sunga mokonzi ya mboka na nini na ba idée parce ba idée les propositions abonde ya bongo maman Rachel ba idée au Claude Maurice aza ko pesa wana etando eke et ça c'est ça mokonzi ya mboka on aza ko pesa wana est-ce que ça mabe po mboka ekende oboso o comprendre il faut battre ba ndenge ni mboka tambolaka Claude Maurice yo boza moto penda la vérité total la penda ta pe caméra malamu o ba penda vérité est-ce que justice pende ko ça pe musala na ngola ndenge sengeli
Maman, na lobby que justice ça comme ça ndenge sengeli te. Ba juge ya malamu bazali, ba juge ya mabepe bazali. Comme na société nyo surtout, ngai nazonga tu na idéologie ya mzee Laurent Désiré Kabila, moyo wa chuma. Ya lobaki boye, mutu asala nini azonga mutu. Et si kanyo sozali sala msala na elo ndenge longo bani. Tosa mibeko. Mais tozo mona mususu banga mususu la kati ya mboka oyo. Yo va pesi yo pouvoir ozali juge, va pesi yo dossier ya ndako moko ya $1 million. Omoni ke libota na ebungi. Parce que biki non na dossier on a ko kata selon ndanda na ko pesa ngambongo. Parce que bazo wela lopango. Ya $1 million. Omoni ke da bomo ina yo esuki wana. Il faut ça la musala ndenge longo ba ndenge mibeko eza ko senga. Mais si ko tozo mona yango te, omoni problème zali wana. Toloba te mama, toloba ngo. Il faut toloba. Po yebi kina sima mwana mboka Vital Kamerhe bato pe belé sengeli penda bakende. Et outi koleka mikolo leki awa mwana mboka gouverneur na biso ngobila alobaki nini 60 millions je crois. Oyo. Écoutez, akutite. Kimbuta defa ezongite. Siko il faut pas kimbuta bakina ikunati. Bon lelo Kimbuta nan bake ko attendre ya ata ko attendre te 200 millions ya Abel Ruyuma ti lelo nan lo babengisi ata yete makambo ebele babiloko bago passe pai babilo ebele ya bato basimba mi il faut justice ebengisa bango bayoka bango bakangami bakangama c'est ça ka Kamerhe non ezaka Kamerhe te dossier wana ndezala ki même ata dossier ya Kamerhe yo zolo ba wana mama Rachel esili nanu te wana ezali aspect moko ya maison préfabriquée oyo ezali na 57 millions de dollars américains wolobi Kamerhe alzwaki na batu na ye ba consort nyonso na ye wana 47 et 48 millions de dollars américains. Mais dossier mosusu ya 100 jours ezali banzela oyo il fallait babongisa na nzela ya Shabunda Bukavu, nzela ya Kasongo na Manyema, nzela oyo ya Bandundu ville ti côté nzela Équateur, nzela ya Luozi na Congo central. Doit dossier ezala dossier ya kobongisa ba hôpitaux. Hôpital balobaki na 100 jours hôpital ya mama il faut babongisa yango. Est-ce que babongisi yango na moni lokote? Mais mbongo bima mbongo ya bakisi il fallait basomba 11 millions ya bakisi eke wapi. Ça dit que dossier na nous silité il y a 100 jours. Mais est-ce que bato mingi bato yo bazana la justice lelo ezali mingi bato FCC? Non. Bango nde bakozala ke justice ça mapena malamu te po yo lobi bato FCC bakosunga mokonza mboka a remplir mission ne malamu et pourtant non. Albert Ruyuma tilelo. Est-ce que vous pouvez que Albert Ruyuma na ba yoki ete dossier na ezaka ya kokundama. Albert Ruyuma c'est l'Obama. Même Kapiambo zaki avocat ya ba parti adverse alobaki Albert Ruyuma zwaki 200 millions te. Alosi si balobeli yango. Mais ngai na beta cassette pour nini pour la vérité. Pourquoi biso ba congolais tolingaka te kozonga batu? Non, ngai ba nommer nga ministre le obi ba nommer ba PDG ou bourgmestre. Mais si quand ba nommer nga bourgmestre, il faut lancer la malamu. Commune na ngai na tosa mibeko na sala bien, batu ba sepela. Pour nini biso sala kango te? Yango souci na ngai yango wana à tous les niveaux, ezala PDG, ezala ministre, ezala nani, ezala député, ezala nani. Sala musala conformément mibeko eza ko sengela nde souci na ngai yango na. Sinon mboke ko tambola te parce que yo ba tambola te po obi ke ngobila penda ko sala ke mboke tambola te. Ngai ozala aza moto na bino FCC. Na lobi ozala mutu FCC, ozala mutu INC, ozala mutu IDPS, ozala mutu cash FCC. Et si kanyoso ozali na poste de responsabilité, il faut osala malamu pour na peuple. Mais est-ce que vous avez bien ndenge za boy bato FCC mingi penza nde ba ko sala musala malamu te 2023 penda ba ko voter bango lisusu penda ba pena ndenge za penda bato ba voter bango mwana mboka tozongela kaka gouverneur na biso aza ko respecter hiérarchie te ministre ya intérieur Maman Rachel ezaka bato FCC te mingi za bato na lobby bato ba ibi mbongo oyo procès to totala Kamerhe consort ezaka bato FCC. Le dossier à Kamerhe eza meno yango FCC. Kinani papa na biso avec mukuna FCC. FCC bolingi ni mboko. Lobby ba lobby. Mobutu alobaki un jour qu'il y a des balobiennes basi na balobien mibali. Bata nga FCC partout. Nga na pesi exemple oyo. Po bato na ba penga na pamba te. Maman Rachel. Bato yo ba Kamerhe konso bazaki na opposition lobby.
bawande kofinga Kabila non basalaki bata kofinga bati FCC non mais lelo bapesi bango mokonzi bazala bokonzi mais dans moins de 2 mois tala ba millions ba détourner ba mapango ba sombia on lingwa la lancele na sosimate soki na wapi papa obike mokonza mboka la baki mama ko fouiner dio ko tanga mama kamenge mama nyonso tout soki ba fouiner nanu est-ce que muta FCC mo hotel mapenza na répondre la question pour le bi ba FCC nde baza ko détourner na pesi exemple ba au procès to dans les ba FCC na Jamal azaf FCC muima ba lobi azam FCC non non, ce qu'on travaille aux administrations président de la République, aux hommes TFCC. Mon TFCC n'est pas une carte. Oui, maman, tu vas détoyer à Balobi, avec aucun cause de la papa, Joseph Kabila Bank, Biloko Naye, maman Olive Biloko Nekuna Nana, à ce temps, on a Moutouga Aner. Na lobby na yo peut-être aux Akoye Bate. Balobi o Azana INC. Neto yo lobby Azana. Oui, Ngana Biloko Joseph Kabila Bank. Selon source Nangai, Azali Petit, Vital Kamere, Azapep, Nani Moutia INC. Est-ce que Adam FCC Jamal ouais bande ba pesi marché nyon sur 57 millions na bato yo to bazana ningisa te Adam FCC mundele wana libanais est-ce que oyebi penza ke le peuple penza na ma na bato FCC non est-ce que oyebi penza ke peuple a causé la penza la bi 2023 ba ko voter terme to mon côté FCC Maman Rachel na FCC ki ona ibandela émission yo oza la FCC oza la cash oza la UNC oza UDPS Batema be bazali, batema bazali. Biso yo to zonga batu to sala malamu. Yo quand ça IDPS batu bazate. Na pesi exemple na assemblée provinciale ya Kinshasa batu IDPS bazali. Ba participer na plénière basali huis clos. Pour la mutu apo na lopango na yapo apo na modèle ya Jeep na huis clos. Ba bengane ba journaliste. Ba Peter Kazali bazata FCC. Ata mutu IDPS. Na za na preuve. Huis clos salamaki. Député nyonso pour na lopango na yesi ka kozala député nyonso de provincial apona modèle ya Jeep na ye basala huis clos est-ce que FCC azakuna IDPS azakuna te yeli sa kia olobaki mwana mboka Joseph Kabila Bangi azonga azonga yango botie Josa Malonda po Joseph Kabila azonga na 2023 maman Joseph Kabila Kabange esika azali nzambe mutu atindaki na Kongo awa po makambo eke liboso pona nini azali mutu alingi ordre na discipline zakolola désordre na bango wana te Rosal Malonda lobby Rosal Malonda. FCC. Mon maman. Bon na ka FCC partout. Bon na ka Joseph Kabila Kabange partout. Ezala Mukuna, c'est Joseph Kabila, ezala Mukuna, ezali FCC, ezala Kamer, c'est FCC. Non. C'est tout bato FCC. Lokuta maman. Et si ka babandaki processus ya kopona Rosal Malonda bazalaki oui confession religieuse. Catholique aboyaki na. Aboyaki na suka. Na bandeli pona na boyaki bandeli te. Pas moi qui déjà que comment qui est tricage. Maman Rachel salamaki na concession na bango na ba école kuna ya nani ya pembeni ya centre. Que comme mamba kotanga mamba o azana ba compétence belé atanga na poto je sais Malonda za muto yo moi bagage yali comment na niveau wana. Maman Rosal Malonda azali expert na expertise ya ko gérer seni wana po azana mutu. Mukuse me azana maele belé. Mais le quoi la catholique ba boye eza droit na bango mais batika ne lokutanga na yaki apona la vérité na yaki apona constater bino batu bondimi na loi en vigueur auto na loi sur la CENI que to pona pour société civile ya confession religieuse mutapona ka président ya CENI to kende inde to pona remplacer ya Corneille Nanga boye na bakandana catholique pataki na candidat na ye na bité soko yebi oya catholique a échoué Rosal Malonda va voter 6/8. Les locaux après voter, Rosal Malonda a commis Kabilis. On m'a dit voter mamabe. Lobby bakoloba keno. Oh, toke ko sala messe, on peut faire votre communion. Na ko sala la messe na on a ko tate. Kabila Kabangekozonga. Pourquoi pour la yoke insister obi Joseph Kabila Kabange sengai pene azo asonga ko sala ni. Abosana ki nini? Non, Joseph Kabila Kabange, oboni na tamuke otoselekisia. To ko regretter partout. Na Kisangani ba regretter, na Njili, na Shangu. Na kisasa mo mena Congo mo bazore ba ko regretter na domaine pote aya kotia ordre na discipline mboke sa nini ekele oboso 18 on a ordre zala quitté hein maman na mana ebisi ordre zala ki mais il y avait des brebis galeuses olobi il y avait des brebis galeuses mais to moni a na ba mandataire ba songi ba brebis o koloba wana ba député ba ali ba ministre ba ali ba sénateur epai na lobi na yo mutu na Congo yo azonga mutu ngai Claude Molisho soko na ibi mbonga l'état bakokanga ngai
Pourquoi pas ce que tu sois eu monga les bakangaïté? Je veux que les banques bakangaïté pour bâtir ba plainte belé contre. Mon n'est pas y ba avocat mon quoi extérieur et pas y à étranger. C'est pas un avocat à l'extérieur qui va traduire un ancien président de la justice. Bon nyon koli mukuna. Pour que nega go ça la plainte contre Joseph Kabila Kabange. Mukuna ezali affaire ya Mamiti ou Mimi Chibola. Mais Moutafuni Mukuna ndana ni mama. Mais balobi za dossier à viol. Mais ça dossier à viol. Mais surtout que iba procès on antwe bande na suka. Mais ce que yebi que nane bande na oyo to bima na suka wa. JPE na libanda. Ba toi Renaissance ba yaki ko soutenir avec Mukuna. Ba kimi. Ba lancer le ba tindi ba benga na bango. Nzoka JPE na ko benga na bango te. JPE ko so mami Sibola. JPE liboso ebimi, ya mi balé mami Sibola na kati, ya mi satu JPE la police na kati. C'est quoi la police c'est quoi? Mami Sibola za nani? Ni nani député, ni sénatrice, ni nani gouverneur to bourgmestre, akomana cortège. Et puis ba ko ba ko vana ndenda kwa ya nani ya Jean-Marie Kassam. Yo lobi ke Mami Chibola comme au FCC. Ou bien Kabila Kabange mutaotinda Mami Chibola. Eza Kabila teza bino ba to FCC ndé bosali ba jewana. Na loba ke bandela émission ke na koya pour na vérité, na kolobaka la vérité. Ozo la vérité te na dossier Mukuna. Oyebi ke famille ya Mzee Laurent Désiré Kabila va déposer déjà plainte contre Mukuna. Quoi ça yini? Ayebi makamba salaki. Biso ba kabiliste. Bito tona na idéologie ya Kabila. Soit qui bino, et puis bêta qui pena et pena kati pena sika ce soir. Na biso contre Mukuna. Donc nano esilité. To kolingate ba importuner leader na biso. Joseph Kabila Kabange. Ba importuner été. Non, Mukuna lobi kaka. Mukuna nya lobaki. Lelo ba yoko lobaki no nani oyo Emmanuel Kabila na musu abimaki akomone nani. Oyo le kaki na. So Emmanuel Kabila azawa pilelo. James ngaza wapi lelo kwa yake FCC boko bakaza mona azande kwa nani te biso to lobi bana ya Mzee Laurent Désiré non ADN na yake extra ADN fisika zali te boyebi babi akola na ndako so ya tata mwasi nini soki ya tata mwasi nini akola ndako ndeko tata mwasi nini atanga nzo non omoni kaka la veille Emmanuel Kabila na bazwaki na batu moko boye bayambie bayambie basolo na ye babi kere koloba boye kene osala boye mais lelo baza wapi akima asi asala ADN na ye. Pour ceux qui sont libres, on a un hôpital où ça l'examen na yo, il y a ADN. Nana ko peksa yo, za libre maman. Ozi mutu kana bien aucun hôpital bien, fouti mongo na bien ba sali au examen. Où le problème là-bas? Est-ce qu'il y a ça salango? Ceux qui a ça salango, après c'est pas résultat. C'est ceux qui ne comprennent pas. On lobi bino. Vérité, na ya pour le kutate, na ya pour la vérité, pour rétablir vérité maman. Très bien. Ndenge lobi ko ba vérité. So na ndi malamu uto lobi bino be ba FCC bo sangani boke kotika sur plainte pa ya Mukuna. Bino ba kabiliste. C'est-à-dire bo comprendre que na dossier oyo ya Mami Chibola. Mukuna ko sala quitter parce que batanga ngi kamba viol, batali viol égalité. Yé moko atangisa ki ba vidéo ba audio lobi tanga proposer ngana coucher na pona za document nga parcellaire na kene ko tuna bato babi nga te sala ngo pona intérêt na yo ozo lupango. Wana place wana viol égalité. Batuni te soi-disant batuni nani mwana mboka nani batuni mukanda oyo mwana mboka nani Mami Chibola yela kiyo ayaki nango na moment nini ayaki nango na novembre mais ye moko alobi yo na kende ko mona ye na janvier siko botali bino moko ke awa na dossier oyo lokola viol égalité ba okanga ete boyebo memele sous plainte wana mama Rachel ngana za zuzite mais na yokaki na monaki Maman Mimi ou Mami Chibola akie kofunda Mukuna na justice n'est pas bazuzi. Procès pe bandi. Mais ngai eloko na boyi ya pona batanga kombo ya Kabila teke Kabila mutatini Mami Chibola. Les aki na mbongo te akomota ba mbongo na banque akomota mwana cortège. Et puis maloba ya mwana mboka Jean-Marie Samba. Zela dans 2 jours comme on a vidéo yango yango wana. Non. Ngana lobi est-ce que Joseph Kabila Kabange mutamemaki Mukuna na mutuka na ye kuna na soki na pigeon soki na bureau po sala bandaki yango na bureau alongoli mwana masi ya bilamba alakisi na munduki selon munduki ya rouge ça raté selon mwana masi wana ye moko alobaki yango ngana za zuzite na zo ko rapporter makambo oyo elobamaki na mwana masi wana rapporter mambalo kuto poto ezo ba vérité mais mama kama munduki wana mukuna na za mtali boso na lobango kuna masi balobaki ezaki ya lokuta na kosi zamba utala ngai ndenge balobaki yo bamemaki ye mukuna na Mukuna mimaki mwana wana si wana komo na Mimi ou Mami Chibola na chantier na ye na mbinza pigeon
ndenge alongoli bilamba na mutuka ndenge bakushe na mwana sio na kati ya mutuka. Est-ce que Joseph Kabila Kabange mutu alongola ki bilamba FCC mutu alongola ki bilamba mwana sio déjà zoko bandenga wana. Mais maman moi si wana ete moi si ana poa botika kombo ya Kabila ezali mwana nzambe on nzambe atile biso na Kongo awo botika kombo ya kotanga biso tolobi mutu ako importer chef na biso toko tang toko bema na bazusi non dossier ils ont na muku na dossier na biso ba kabiliste wana ezali mandeka mami Chibola biso ba kabiliste na dossier mususu comme famille mzee Laurent Désiré Kabila héros national bazape na dossier mususu parce que alobaki yo dani ayebi bato babemaki mzee Laurent Désiré Kabila ala kisa eza dossier biso ba kabiliste tokolinga te mutu asaka na Joseph Kabila Kabange notre leader les savants politiques toko bazuzi ba wakati angolo kola bakati ya mami Chibola parce que mami Chibola pe alobaki que non balakisa ki munduki na bureau basaki rapport sexuel 3 fois na mukuna mami Chibola wana tika ya ye mutu alobi eza na biso te eza na bazuzi ba wakati likamana biso nini na kati ya biso tona ba dossier pona akotanga kombe ya Kabila pona nini ako importer Kabila pona nini koloba mabe pona Kabila pona nini soit kibino te tolobi toko mema ba bazuzi état de droit ezali tokotika kimia te tokomo ke na suka Claude Molicho merci ndenge baki penza ko ya pena ko ba pena vérité po ba imboka penza ba tchaki bino penza lisa pena miso ba lobi bino pena bo vandeli pena dossier ya mami Chibola yo lobi eza bongote mami Chibola ko moto mwana cortège aza ni député à se plaindre de la justice et mo konde azana ba preuve na ye esika balongola ke bilamba na mutuka esika balongola ke bilamba na bureau esika ba viola ki ye mo ne ayebi akolotanga na pas bazuzi viola ki était pas sentiment na ye muta koloba ngai te nga za zuzi te na zape mami Chibola te mais nga za na dossier na nga oyo ya leader na biso Joseph Kabila Kabange wana na kolinga ta dossier ngo la bino boke funda plainte ezali ni plainte ezali mukuna ndenge aza koloba makambo ya contre Joseph Kabila Kabange ko importide ye ko finga ye koloba mabe pona ye bazui bakotala code pénal lobi nini ezali combien d'années de prison bakokatela likambo soki azana bavokane bakoya kosamba biso betala bavokane biso bakotoko samba bazuzi bakokata likambo justice yango na état de droit yango na otoza nango pepe kon la lingi susu Kabila zonga te bato balobi bo Kabila fois zonga oui abosana ki nini biso bakabili se préparer en 2023 parce qu'il y a des démocrates en 2023 à déposer candidature de la EP à Kozonga comme président de la République démocratique du Congo. Parce que il y a une basée en raison, balobi ezali kamboya maintenant ezali kambo acharnement, bacha moi na mboka vital kamé contre mi pour basala qui déjà moi mon coloto na bango qui était moi la mai ngai yo garder 2023 ngani na vanda. Yango bosali tout, bo coincer moi na mboka 20 ans. Azana terre oui ya Kozonga na kati ya course te. Omoni ndenge balobaka kaka bamona Kabila partout na ndenge mabe. Or Kabila bamona ke partout na ndenge malamu parce que azamutu oyo nzambe atinda awa po mboke ke oboso makabya kamere uwe Kabila la kati kuna yeke moko kamera lobio ba attaquer chef de l'état aninga lo banini par là aninga ba keo ba TFCC ne bazo kangsae lokuta na yewana mbongo lera za kusala ordonnancement ya ko décaissement ya mbongo Kabila mutatinda ki yango ubi FCC mutatinda ki yango ba mapango ya sombe na kombe ya Kabila ubi na kombe ya Bamida ubi na kombe ya Bansaro ubi na kombe ya bana ya JBM Piana donc bati ko sa Kabila biso makamana nyoto ko tele melango o ya ko sakana Kabila to ko traduire en justice ya solo na suka Claude Molicho est-ce que moi question suka rapport au succès espoir ezali penda moi mboka Joseph Kabila Kabange kozonga pinza 2023 biso to se préparer yango pour 2023 to lingi ata ba pousser élection ata na mukolo moko te baba anda déjà ko préparer mbongo ya ba élection 2023 baba anda déjà ko budgetiser yango confinement o penza maman to kolinga ta mukolo moko te ba prolonger élection oyo ko maka susu po na mboko yo to ngoni yo to ko mona kaka bato badoko ba question Joseph Kabila Kabange a prolonger l'élection il fallait en 2016 comme en 2018 ngeni bango baza pouvoir lelo to kolinga ta un jour bien quelques secondes va prolonger en côté to côté na balabala démocratie en état de droit. Heureusement qu'elle a très prochainement pour la bête sur ma solo actualité. Merci Claude Molicho pour la temps là yo. Merci na bandeko tout bozi bendali baka kolanda biso. Merci na Jocelyne Moussaou, merci na Lile Maweja, merci na Junior, merci na bandeko tout. Mes condoléances à toi mon président Junior Moyowa Bounengo tout Moussaou ya yo mwana ya moi si na samedi l'équipe en tout cas mes condoléances
appel ko presse mobimba tozali kolela penza na yo elongo botikala toujours scotché branché merci na bino tout bozu penza libaka kolanda lobi na uti bungisa téléphone bande ko bato ya mawa bande ko o boza pena motema nzambe simbi bino soki botindeli nga téléphone to mona so ba téléphone isanga bien merci. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.